Mais na ndenge bozo memela makambo, j'ai vite compris que ekoti skona makambo lili comme pena ketu ya kimutema mabe. Ezala bandeko na biso ebele ya basi. Bazwa ki bondumba batie na micro. C'est-à-dire bazwa ki micro ba utiliser bo micro et faciliter bango pour na ba piste na bango ya bondumba. La majorité pour quatre na bango ta bible tolobi ti ba lobi JGT. Mingi ya bandeko ya basi o na lobaki l'autre fois na analyse dans ça que ba sentamé bango presque tout. Ba sentamé mon côté quatre na bango abali. Na rojijete mokila batanzambe mboka ya bana bana mutayebi sal na ye soki nek zona récréation boso babeti siffler mutayeba sal na ye. Mais au moins avant mutu akoma na audacité to courage to loko eza domaine na ye si réellement que eza domaine na ye tant on engagement ya ko la promotion ya concert ya pasteur Moïse Mbie mingi kat na bango ayebite azoloba nini azoloba wapi azoloba ndenge nini azoloba ngo na nani. Hello la grande famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette analyse des analyses. C'est votre frère Georges Chimba, l'homme de Arabiso, le tonton qui fait mieux que les autres, défenseur et à drapeau, Molobeli Yamboka. Ce qui n'a lobby si je ne le fais pas et personne ne le fera mieux à ma place. Je me suis décidé analyse par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre pays, Angola, précisément dans la capitale, il y a Luanda. Ici que Zomi Biso, ici que tout ça là, Moussa Nabiso, Lolenge et Longobani. J'aimerais bien faire cette analyse pour expliquer que par rapport il y a organisation, il y a un concert où ils ont les cas awa, soit dit concert faut la réaliser awa na capitale ya Luanda na plus pour na tobeta moi li solo na expliquer moi li solo par rapport au tozomone là na makambo tali concert ya pasteur Moïse Mbie la réserve de l'Éternel. Alors na pesive musala nzambe mbote na pesive ba Kristo nyonso mbote sika nyonso zwami bango na pesi bato nyonso balinga ngai mbote na pesi bato nyonso o basutela nga et puis baboni ya Miss Girl Télévision nyonso mbote na émission na bino bolinga mingi awa biso oezaka toujours présenté et pas nangai moko. Alors concert il y a pasteur Moïse Mbie na lobaki na loba te mais isenga ona loba pote ngai moko nazali mo Kristo. Alors na la kimiate soki makambo zo kende lulenge elongo bani te. Alors qu'est-ce qui se passe? Organisation il y a médias, c'est-à-dire presse, responsabilité na moto ba pesa ki pour la promotion, il y a un concert, il y a Moussale Nzambe. Alors, le Kola Yemoko, d'abord, je ne sais pas qui était Nanazali comme en tête, mais je crois bien, Ezali Moko ya ba ancien, c'est-à-dire Moko ya ba ancien journaliste, Moko ya ba bankale, Moko ya ba to ba yakala. Namboka Angola de ba responsabiliser qui est à ça la promotion, c'est-à-dire abenga ba journaliste, bandeko ya presse. Na ba influencé, ba influenceuse pour qu'il passe à la promotion. Il y a conseil, il y a Moumbo Nzambe, la réserve de l'Éternel, pasteur Moïse Mbie. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement en Angola à propos, il y a promotion, il y a concert. Le vieux a question, ou soit journaliste a question, on a lobby que non, moko ya bankale ou bayakala. Il s'est fait que Asali qui fanatisme. Comment est-ce que concert il y a Moussali Nzambe le colo pasteur Moïse Mbie promotion nango il faut pas réunir ba païen, ça dit pas réunir ba pagano, il faut pas réunir ba to ba non chrétien pour que bah ça la promotion il y a concert il y a Moussali na Nzambe. Alors incompétence il y a organisation ils ont par rapport il y a ba art. Le journaliste à question que je dis Moko ya bankale il a réuni à ça l'effort ya osangisa batu oyo pe baza na compétence te batu oyo asali c'est-à-dire asali ki motema mabe abeti 12 na batu batala maka abeti 12
ils ont un Christo, mais il y a un Christo, et quota affaire il y a 12, et quota affaire il y a 16, et quota affaire il y a 12. Même à tes amakambu ya gospel. Alors, bato baza liboso, oyo, faibas, baza responsable, il y a aussi la promotion, ya mamba concert, ya Moïse Mbiye. Nde bango ba yeba kite, ba landi, soit ba pesi confiance à bango, et pas ya mutu oyo, ba yoka ki kombo, mais ba yebi compétence na yete par rapport ya domaine oyo. Compétence na yé par rapport ya domaine oyo, par rapport ya quoi? Parce que savoir faire déjà et banara par rapport à n'engue azo fonctionner depuis mokili ya kala bayibayaki oyo biso toyebite bayibayaki déjà bazwa ki chance ya kozwa kombo po batu bayebi siko musala yango lolenge salamaka bazalaki te na tawana nde bazwa ki kombo mais kombo bazwa ki baza ezana pourcentage na pourcentage ya crédibilité ya to ya C parce que ezara ke oui na mboka moboye bato bayebi ba maîtriser le domaine on a bien bazate botika courage au faire face et puis bato bayoki bato bamonio ozui kombo mais en soi oyebi ki nazala ngana prédisposition te c'est ça qui se passe. Alors bato bazaye ba responsable ya média pour la promotion concert Moïse Mbiye bango bayebagi bango te. Ils ont confié à un vieux au Bissonio Sotoyebi. C'est important de dire ça l'assemblée parce que ce qui est clair est que Namaramounion so parti pouvoir est à la rapé, parti à opposition est à la. Alors ceux qui n'habitent n'a qu'un maboko, possible l'accès à mon kili mobimba, tout na londa mobimba, que on n'est pas bien. C'est-à-dire comme on n'est pas bien. Ngapi na chargé siko bal na chambre pour que tout sur la makambo le lengue longo bani. Comment est-ce que concert ya pasteur Moïse Mbiye ba ko pesa sa responsabilité nango et pas ba pagano bato oyo bazui ba yebani na mafinga bato oyo ba yebani na bisala sala sur les réseaux bango nde ba pesa bon pour ba ça ba concert ya promotion ya concert ya pasteur Moïse Mbiye. Qu'est-ce qui s'est passé? Tant à réunir les compétents, les compétentes, le cola yemoko azana prédisposition te. Mukie tombong oebimagi pour na promotion a distribué en gros ba tiktoker na yo ki sango ba 50 000, ba journaliste ba 20 000. Comment est-ce que journaliste a rejoint mon ya mukie ko les tiktoker to ki tiktokers? Comment est-ce que tiktokers a rejoint mon ya belé ko les journalistes pour que non, la personne en question en face il y a organisation, c'est-à-dire qu'on a les devant l'organisation, il y a déjà a sa valeur teto a linga sa valeur teto a yemi valeur il y a presté a yemi valeur il y a journalisme été comment est-ce que à quoi qu'on valoriser plus ba tiktokers tout ba tiktokers et puis à négliger tout à minimiser tout à diminuer à dévaloriser il y a ba journalistes ils ont eu mais bota la siko ba genre ya contenu oyo ba tiktoker to ba tiktokers bazo ça à propos ya concert il y a pasteur Moïse Mbiye ça fait vraiment mal yango omoni lelo na Angola ba comme omona biso le kola ba sans valeur ba comme omona biso le kola ba tout le monde botos di musala mo boy ezana ba valeur te c'est parce que bato ba yara liboso baza pe l'esprit égoïsme na kimote mamabe koina oyo bozo pratiquer vis-à-vis d'abord ya Miss Girl télévision to ya Georges Chimba eza par rapport ya nini barankino so ezaki barankine mo boy kaka rapona na ndenge ya guerre ya média ça se comprend mais na ndenge bozo memela makambo j'ai vite compris que ekoti skona makambo molili comme pena ketu ya kimutema mabe alors lokola ngaipe na koko kanga maboko te toke na bino ndenge bosengeli toke na biso toke na bino alors ba genre ya ba contenu oyo se passer sur les réseaux pour na maramba promotion ya concert ya Moïse Mbiye et vous à la concorde ce qui n'a encore la bino makam je vais vous proposer quelques images quelques vidéos quelques contenus ya bandeko ne ba osala pour na maramba concert ça dit muta fingi nanu abanina na kufinga tanga sisi kufinga a passant nde à côté ici concert
il y a pasteur Moïse Mbie le 17. Maintenant, ozo bengisa ba Kristo, tozo bengisa ba pagano. Jaya batu nini oyo ngo bengisa. Bato ba finga bato lokola yo, bato yo baza bata ba rankine, bato oyo, c'est-à-dire concert gospel nini ebeta na Angola, promotion nango, to publicité nango et que nanenge concert ya pasteur Moïse Mbie ezokende. Ezokende bien té. To koti déjà dans le mois d'août, les autres les 2, lobby les 3, le plus vite possible, nous avons ça l'appel à l'organisateur. S'il faut pour réunir quelques journalistes, soit quelques membres de la maîtrise de la domaine, pour que concert et l'homme de Dieu est en ampleur, est mal répété, pour est à la saluer. J'espère que nous moko yaba padi santo nali moko yaba TV oyo communication ça dit publicité ça dit message ya émission awa biso ke na mbangu penza na yebi makam na zoloba pour na valeur pour na honneur pour na respect ya pasteur Moïse Mbie le plus vite possible nazo sala appel na ba organisateur soki moyen ezali bon attraper retard oyo bon couvrir salité oyo et ça va se passer sur internet et pas ya bande on a biso ba tiktokers na ba journaliste baza compétence té bazali na savoir faire ya malonga té pour na la promotion ya pasteur Moïse Mbie toza na ba chaîne ya YouTube toza na ba chaîne il y a YouTube toza na ba page ya Facebook toza na ba compte ya TikTok oya bandeko o baza respectueux na mboka oyo basara musala lolenge elongo bani toyeba biso nyonso quand on parle ya ba chaîne ya média oyo zana influent na kati ya Angola surtout ba chaîne YouTube je ne pense pas que et comme 5 chaînes je dis bien je ne pense pas que comme 5 chaînes. Comment est-ce qu'on fait la promotion ya mamba pasteur Moïse Mbie en Angola ba contacter chaîne lokola masolo ya balabala te idéologie TV na pesi kama na vidéo membote soki bo bengisi masolo ya balabala te au moins te que vous pratiquer ki motema mabe shikokero wana bo na ngolo kola neti lipa kuba. Comment est-ce que vous bengisa ba chaîne ya télévision ya mboka o bo bengisa Miss Girl TV? Comment est-ce que vous bengisa ba chaîne ya télévision ya mboka oyo to yebiki batala maka bo bengisa Angola outima oate na mona Angola outima oate ça dit so na mina ta ba chaîne na visibilité na kati o ezake so ke côté contenu bozo pena et kona réponse mais pour na nini bozo pratiquer ki motema mabe na concert ya muumbu na Nzambe vous serez jugé et vous serez condamné calamité à concert ya pasteur Moïse Mbie so ke leki en succès na biki la réserve des terrains là ça lango bien ce qui concert oyo eleki bon na kashti guyanza melikula ba momo ina bino parce que plein ya concert ya Moïse Mbie to ya pasteur Moïse Mbie et dépendre na promotion au bo sala te parce que bo sala eloko ya malonga te basala bino plateau pour bozaka na promo plateau basala bino plateau bokenda ko sala ben surtout ba analyse et que ba chrétien. Si réellement vous êtes des journalistes, bah jarnini ya bémission, to bah jarnini ya ba contenu, to bah jarnini ya ba analyse qui fait dans le cadre de la promotion, il y a un concert, il y a pasteur Moïse Mbie. Ça dit vous faites que des bêtises. Nous sommes sur les réseaux toujours contrôlés ba compte Nabino, toujours contrôlés. Bon quand tu que balié botinda total raté, total aka. Ça dit le quoi biso peut tous ali banda ya makambango, neto observer minusco bien. Bon ça peut makamba bien, bon ça makamba bien té. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les lois d'Angola, bakomi na, c'est-à-dire bakomi na moi ba disconfiance. C'est-à-dire tout ça na ba tête bien faite te oyo bakoko défendre les médias valablement. C'est-à-dire na bato ba sali ba contenu même ata ba contenu ba genre ya rocha na TikTok. Na moni dirait concept oyo le grand frère Nepsa Sali à Rolindomba, beaucoup de gens balandika parce que Angola bato baza tellement limité na ba parachutaire baza tellement ébélé
mutu na mutu ayi basu cop na été balanda bat mususu na cop ya média kaka pour que bazwa lipa ya kolia eza na bango cop na bango te eza na bandeko na biso ebele ya basi bazwaki bondumba batie na micro c'est-à-dire bazwaki micro ba utiliser micro et faciliter bango pour na ba piste na bango ya bondumba. La majorité pour kat na bango ta bible tolobi ti balobi JGT mingi ya bandeko ya basi o na lobaki l'autre fois na analyse dans ça que ba sentame bango presque tout ba sentame mon côté kat na bango abali na ko JGT mokila batanzambe mboka ya bana na bana mutayebi sal na ye soki net zona récréation boso ba beti siffler mutayebi ba sal na ye na jose GPT pour mboka bana mais au moins avant mutu akoma na audacité, tout ce courage, tout le coup est domaine naïe, si réellement qu'ils ont domaine naïe. Tant que vous engagement et la promotion, il y a concert, il y a pasteur Moïse Mbiye. Alors faut en avoir réserve, faut maniola, le lait mounayo. Ata 10 fois, faut yeba nini na zoya koloba, mingi kat na bango ayebite azoloba nini, azoloba wapi, azoloba ndenge nini, azoloba ngo na nani, azoloba ngo pona nani. Ça dit même 4 principes au sein que non monta ça la promotion pour ça la contenu que ça la promotion il y a pasteur Moïse Mbiye et ça nga kate que faut finga et ça nga kate que faut le bêtise et ça nga kate que faut boire ka jeton pour ça la promotion il y a concert non quelconque si réellement que ta la maka si réellement que aux en visibilité oui aux en audience vandi ça affiche ya pasteur Moïse Mbiye soit ceux qui na plateau ceux qui wapi et si quand nous avons la promotion na yo ou vendre les en au bandi ko ça la analyse comment est-ce que ba conseil rekoleka comment est-ce que quels seront des invités ba surprise des anini ozobin sabana nzambe na lolenge moko oyo longo bani eta ke mo Kristo ce n'est pas que non to vandi to lali to lamuki loko ezaka que non ceux qui chaîne na yo to compte na yo ya TikTok ceux qui page na yo ya Facebook ezali full au tous les gens il y a contenu il faut y a au banda ko salir. Au lieu de la promotion, aux autres salir image et à l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Mbiye. Ce que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Quand la minute est aux résultats, il y a ma cambo nyonso bozo sala. Quand la minute est aux résultats, il y a ma cambo nyonso bozo sala. Pour le concert oyo, ils ont concert gospel. Tout le monde a déjà tu vas ça la publicité, tu vas ça la promotion, tu vas concert gospel. Et les canings où il y a pasteur Moïse Mbiye. Alors où il y a pasteur Moïse Mbiye, ils ont que nami solo pinza, tu vas juste disposer mon solo na bango, tu vas passer mbongo na bango pour que vous soyez la bango musala, mais vous soyez pour nous finir ça biso, vous soyez pour nous baby ça image ya musala biso, vous soyez mini carte na bino na bike, vous soyez copie ya presse auto et journalisme oyo bozwango le quoi moi job mo biso tozwango musala na lo bango oyo eza sona ngolanga oyo ayebi te sala makambo mususu tika biso to sala makambo na biso lolenge elongo bani parce que on n'a pas besoin ya batu lokola bino bozala les devant pour que vous continuez toujours au bébé ça image ya presse. Vous continuez toujours au même ça, image à presse. C'est-à-dire, ce qui bateau baza tout autour, na bino bazo ko koyesa bino vérité, na la bano yebisa bino soko vérité en face. Parce que ata to kutani na bino na doyesa bino vérité on peut kaka en face. So ibe tozo kutana te tozo na mo contre état parce que chacun de nous a makambo sala. Na ko ya ozongela ba bino kaka na itando oyo, na TV oyo, na bano yebisa bino vérité en face. Parce que ceux qui ont ici les lotés, non, il va être ceux qui ont journée, pembola nini. Si les lots, presse, diaspora, et autres à dévaloriser à cause, il y a le koso ya mbongo, à cause, il y a mi bangeto, mi kolo, o balengi mbongo, koleka batu. Dis-moi, projet na bino ezanini. Banda ou bandi kozwa mo ba trop pas ba producteur to ba partenaire projet na bino ezani ni pour la média ya ba diaspora chacun de vous alikaka a visiter kaka ba intérêt na ye oui okoki kozwa no 1 million kozwa 500 000 ce qui coûte bozwa ba 15 000 ba 20 000 ba 25 000 dollars
Vous savez, on a le côté. Les lots sont 500 000 à 1 million. Vous mêlez baninga, c'est-à-dire vous coffrez baninga, c'est-à-dire vous petit baninga badouze, vous pratiquez qui vous thème à ma qui ndoki. Les lots avec 500 000, avec 1 million, les boyaux bénéficier d'un mot, les beaux en projet en salle. Quel courage, quelle audacité. Pourquoi vous avez sont embêtés? Pourquoi vous avez sont embêtés? Pourquoi vous en avez respecté? C'est pas y a pas ça les Nzambe. C'est-à-dire que nous avons traité Makamouya, il y a passé à Moïse Mbi, c'est comme si vous avez la Makamouya, il y a artiste mort, n'habité. On dit bon ça Makamou, il y a bien affilé, on dit bon ça Makamou, il y a Patrick Beckham, on dit bon ça Makamou, il y a un musicien mort quelconque. C'est-à-dire bon ça Makamou, tant que j'ai engagement, il y a Moussala, promotion. Il y a Makambo Itali, Moussala Nzambe, le Kola, Pasteur Moïse Mbi. En tout cas, il faut un engagement dans le barguignos. Il faut un avec beaucoup de responsabilités. Il faut un engagement dans le banga. Pourquoi? Parce que Dieu peut te frapper quand on a le corps, il y a 20 000, il y a 50 000, il y a 100 000. Il y a un engagement, il y a Makambo Itali, Moussala Nzambe. Musala ya Nzambe, engagement ya makambo bata musala ya Nzambe. Yo mona mwesko yesika ya ofungula mavondo ya omela baninga mbongo, c'est-à-dire omela batu mbongo po yo motondisa ba poche na yo et puis sala paka musala oyo tondiseli ba poche obeti batu ba 12 oyo o intercalé ba mususu la ki mutema mabe ba to eko sa musala o intercalé ba ona ki mutema mabe pona ba terrain na yo sala pata makamba mo bien Nzambe afrapaka surtout pona musala na ye te pona basali na ye so pona musali na ye Nzambe afrapaka bomela ba mona makambo etali peut-être ba musique mondaine. Bon, mais la mort, la makambo etali makambo ya ba artiste comédien ya blue mongweza oza profane. Mais la makambo etali makambo Nzambe ezala ta pona campagne moko quelconque. Ezala ta pona musala Nzambe moko pasteur moko ya la convention na ye a confier bino. Que vous savez promotion, que vous savez musala, vous savez publicité. Boké non kaningi boké na mona ba musique mondaine, soit ba artiste mondaine. Nzambe afrapaka. Nzambe afrapaka. Et puis, vous voyez que par rapport à les compétences nabino, vous avez un salate, vous avez un bablo, babikota kota, bisimba simba na bisala sala. Bakamonionso ezalaka na ngonga nango. Ata mandat ya l'état payé et si la cas. Il y a un moment donné, ça dit les gens doivent alerter conscience na bango pour remettre tout na to uti wapi to za wapi to kende wapi nini to li to sala to na posa to sala nini ba valeur nini oza ngo lelo pour continuer toujours ka ko escroquer ko liara ko sali ko beta baninga ba musinjo ko beta baninga ba 12. Vous continuez toujours au salamou. Qu'est-ce que vous gagnez dans tout ça? Ata ba bon ba mieto bozo soa. Bosa na moni, peso salabino ni. En tout cas, c'est très compliqué. Bobo mo la motema Jésus revient bientôt. Musala oyo eza musala ya Nzambe. Nazo benda bino matoyi. Parce que ngonga yango musala oyo ya mama promotion ya pasteur Moïse Mbi eza musala ya Nzambe. Vraiment, merci beaucoup. Ce qui est possible, dans l'organisation ou producteur, soit productrice, ou éviter. Luka o s'est renseigné. Ba chaîne nini yomoko Luka o s'est renseigné. Et puis bandeko o sala na bino réunion wana bayebi na bango vraiment. Ata moko na bango Nzamba okota na motema ne aïe sabino vérité que non te na minute oyo pour la promotion ya bien to confier
mutuboy. Bon, le plus vite possible, bon contacter la chaîne où ils ont la visibilité dans Moula, soit les journalistes ou les marque. Parce que les blogs sous les chaînes ils ont la marque, les journalistes ont la marque. Les blogs sous les journalistes ont la marque, les chaînes ils ont la marque. C'est-à-dire bon, les chaînes où ils vont contacter les gens capable ou la capacité de musala oyo lolenge et l'ongobani. Message est gimi. Oya sepeli na monza bazo lukum, oya bebetise libaku, alimbisa, et puis ngaina bino, tokuta na balasima. Et ça qui juste analyse par rapport à ce qui se passe actuellement pour notre concert, il y a pasteur Moïse Mbiye, analyse, contenu, oyo ils ont les cas sur les réseaux, ils ont pris ensemble le kumute. Il y a mon ayaki pour na solana bino boy parce que il y a solana bino moko ba misus kutu dans un temps na numéro la binoté ba misus peza possible to bengana ça dit vomir na ya on est na yena mo boy soki muto ya moni ke betise libaku a moni ke foya otake nga ko bino za bonga mo foya otake nga to ko répondre nga ya kaisala to pesa na kaisala ya Nzambe emotika ya Nzambe na obina musique obino kopeta na obina musique na bino et puis to sala mo bien libota na Nzambe ezalaki bongo ya bino défenseur ya drapeau mo le Biliamboka Miss Girl artiste et toto qui fait mieux que les autres défenseur ya drapeau Georges Chimana bino ye Miss Girl na tiki bino botika malamu bo aimer bo commenter bo partager Miss Girl TV ou rien pour Awa et Zara Bisso. Ciao.